Bango. Deux makuta, trois makuta, quatre makuta, cinq makuta, six makuta. Nanyango wabebisa kije na biso. Biso pe to bebisa kije na bango. Après to bakisaka. Azanga papa azanga yena nani pedula aye. Ye. Bon. Soki. Solo. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Na ba live et que zongi lelo. Nana ba live. Lo nana ba live et belé. En tout cas, Linette nanga eza eroteka. Bolu la ngote parce que eza eroteka. Mais bolanga pe ça va. Mais bolanga kitoko Oh. Maso makwanja yaya olekate. Oyo olekate yaya oyebi bandeko na ina sabine lo mo peut-être boye baate bomoni so Chantal Bola au sala live. Chantal Bola na problème même ya kosala ba ne devoir. Chantal Bola soka au sala live tala bonyo kwa makana bino ko komela ba commentaire te amona oye batene nga otanga bino. Donc Chantal Bola aza na automatisme ya olobaka tapoter. Mais ba commentaire wana bo komela ka Chantal Bola atanga te. Boko chika te. Chantal Bola tanga ba commentaire te. Moi c'est ma kwanja. Mama pardon. Qui a dit qui béni pardon ya pardon. Anyango Josué tunangani oyebi ke na ole lampiaka na kushimbo na porte-monnaie. Dieu m'attend parler. Moni bambongo na zo aja na zonga nango yango. Sikoyo na lekisi boye tambongo na kuti. C'est là tutanga. 1 2 $60. Oyebi ni esangani nango na bambongo bambonga bamboka o na kendaka oyo oni sefa na sangisaka ba sefa sefa braza na sangisi ba kwanja na sang Dina Tunisie Chine. Bande kona kuchi $60. Gloire à Dieu, pardon. Gloire à Dieu. Nanyango, bokotaka bo partageaka la famille. Boza gentil danga. Papa Josué. Bien nini chargeur nanga tous les deux chargeurs nanga iPhone na opia obimsta na rallonge chelanga na mon net téléphone ibandi na simbio charge et zobege momke live borata ki lobby ya Linette eza oteka eza oteka nani pedula aye. Merci. Chargeur nangate chargeur à Brian. Et quelle chambre chaka. Mais non mon ma casse piate. Yana nguyate en fait chargeur. C'est là. Bandeko botapotaka parce que lobby ba signaler nga live likolo ko tapoter bolingi na mino ko tapoter te makaka diaka pardon botapoter Batu bazali na besoin ya osomba na la chango lelo te poani ko fona la tango
Batu bazali na besoin osomba ba hors plaqué o na olata ya mikie wana. Na mwana china obakisa lumière Yaya. Ena. Bozela pardon. Yangoko. Bon, en tout cas, ba TikToker nyonso obo fungoli ba compte YouTube. So elongi nange eza. So ivoa nange eza. Ona laka kite. Na lelo na otinda ba copyright. Oza TikToker. TikTokers po YouTube nde monde nanga. Ya TikTok te. TikTok bo signala la chaîne ezongi. Nga kuna ya bongo te. Batu bayebi mtema mabe na salaka na YouTube. Alors, welcome na ba YouTuber, ba TikToker na ba TikTokers nazo lancer message. Na lansara pe na YouTube ba o bazara teti, ba lela ba chaîne ti lelo pe zonga te. Na lancer message. Chaîne YouTube nanga eza ya Saratola, eza enregistré na États-Unis. Na la sabino document nango eza enregistré na États-Unis et futaka impôt. OK? Donc nazara na droit ya ko réclamer sur ma voix. Nara na droit ya ko réclamer longi nanga na ba miniature. Na rappel na droit ya ko réclamer vidéo nanga soki mutazui na YouTube. Alors, ba YouTuber ya sika. O boye sika boye bi ba loi ya YouTube te. Na pesi bino avertissement ka lelo. En tout cas, lobby, non la pongite, non vende la bino na partir à 0 heure pour na sola na YouTube. Atanga kuso na bina sola te na esaka mwana nga, mama anglais, mama anglophone, benga YouTube. À mon nom. Ona loba ite. Era ngoyo bokanga nga ndoki, pona zonge l'esprit ango. Era ngoyo na lobby déjà. Oyebi ba loi ya YouTube te parce que YouTube lelo akomi mabe koleka nenga zaki kale zaki ozuki batindeli o copyright mais au moins ofutama chaque fin du mois. Lelo nazo informer bino loka bo bazoba botanga te boyebi ba loi ya YouTube te. Je vous informe. Une fois ozuki copyright nanga bakati o monétisation automatique. Donc po bazongi selo monétisation ba koma futa o tout un procédure. OK? Tawana. Et puis boye bango ba comment répondre après 3 mois monétisation ezonga. Donc na okatono monétisation après 3 mois bazongi selio. Entre-temps, po bazongi selo o lancer nanu demande ba procédure ya ba document ya makamba wando senga o sala. Donc bato asika o bozo ya YouTube o bouti surtout TikTok. Bande rolanga kuta YouTube na otika po biso na biso to pota na to vivre na YouTube. Mais nazo avertir la majorité ba TikToker na ba TikTokers o boye YouTube. Bokolela ba chaîne. Bokolela penza. Na moni ba TikToker ba fungoli ba chaîne ebele na TikTok. Na olelisa bino surtout ka ne longi nanga na voix nanga bokolela. Loka bino botanga ba loi YouTube te bomona ngo TikTok na pesi bino ka journal lelo lobi na vendre bino na 0 heure na laptop. Je sais laptop nangeza. Na sina mona ki bato ba na liste nanga ba copyright. Na mona déjà donc et senga kaka lobby na 0 heure. Na bandi ko sélectionner na 6 na tindi. Allez, après que tu n'as bengi moi na bi ma fille, tu vois ce numéro, appelle YouTube à mon nom. Niata anglais kuna toleka. Yemoro mundele tanga yoka anglais o abi ça c'est une américaine. Ba bloqué. Pour appelle moi nanga osala, a benga na appel na localisation na e ba oyeba place aza benga wapi na États-Unis. Donc chez nous les États-Unis futara impôt. Ba imbécile moko songolo pakala. Bangi ba toubele biso l'américaine.
yes madame na bien bolo balanga na bibi bien ya mutu na na ninga babe kama nga luna zate donc chino sele kebeleke o luna zate bozana benga kama nga pardon donc chino sable nga ben kebeleke oyo makopa ate non ça n'a pas de sens bozela s'il vous plaît bozana benga kama nga pardon bozela yaya nga na YouTube bayebi nga na grand motema mabe nasaka na nga ba GT o nasaka GT na TikTok bokata na binonga bokata nga bokati nga bosali nga ne bokosala bochecheche nga na ba miniature na YouTube là-bas il y a la loi YouTube toi na loi ya to porta ba to plainte na YouTube yaya YouTube ya pasi yaya YouTube ya pasi makasi kuna mboka nanga eza pasi penda ya rapasi tolelisa batu alors c'est là écoute tendeni chiko yo sanga makambo nani jajarija sala engati jajarija mais jajarija wana pas a rolora sirène pardon jajarija ozela nane lo mona osala la famille olimbisa no wabanoke ochikinga capitaine ana chambre na obeta play yebisa ye abeta play na eza kon ba configurer la ki e jajarija bande obozela obenga kamara na ye na yebisa ke bloquer bato a bloquer fungola bato a fungoli allo mama na live voilà botapote parce que soki kaka basali nga nde basala nga jour wana nga nayebi koconteste soki botindeli nga babloke nga chaîne nayebi koconteste awa na TikTok donc même na TikTok eza pasi kobanira nga compte nayebi okoma so nakoki te na mwana nga aza universitaire amayele atanga na États-Unis aosalelanga ok baklasse oyo nga na okoma te ya komi et puis akoleka aleki susu elle va faire pour moi so nayebi seka mam right naloba phrase yango ni angla ngo pe ya kotata bana boye totika kaka donc voilà alors boyei malamu quand même naki na besoin ya opesa communiquer wana parce que ezalaki très important pour nanga na live nanga na sala lobby naki tellement cassé parce que place on a kendaki il fallait qu'il nazonga na parler pour que permettre nga ba 22h nde na la kaibino live tout ça la live et ça pas tenu vu que naki na ndeko moko autaki libanda mboka fala ina kendozwa na aéroport et puis natika ye na hôtel natiki na hôtel to bandi masolo ko seka ti 3h du matin et au permettre biso na papa to zonga tant to zongi na mekyo kotaka moi live wana na yebeke bana USA bana Amérique baotala tosoli nde toreille quand même kosolola atuni bango kutunga bi qu'est-ce qui s'est passé ici nini elekani na sima mkongo na nga soki naza informé te bo former nga bo informer nga na ba commentaire yango pe question na yebisa bino soki naza informé lelo monter na raté bo komela nga na commentaire pour na kozapa te le côté alors nana deux sujets ok nana deux sujets na deux sujets wana na préféré na sala ngonyo so live moko mais na moni yango eza pena intéressante na sujet ya Chimpaka na sujet ya Chimpaka ata bokomi 15 yaya nga Chimpaka kaka Chimpaka
era bandeko napesa bino kombo ya era po toluka définition ya era. Era kombo na ye boye Eraste Kaleta papa mususu, Chimpaka papa mususu, Bongonda papa mususu Arthur. Nazomi tu na siko era Kaleta Chimpaka Bongonda bango misato. Poso na ebisi olakisa bakamaradi na yo passeport na yo bakuta yo na kombo Kaleta Chimpaka Eraste. Ebongo Bongonda Arthur obwaki na yo kombo na ye o aza nango na mukanda na ba passeport na ye Eraste Kaleta Chimpaka. Kombo a mwana na ye ya liboso o abotana obese ya Linda Kazadi akenda kokatisa estoma kombo na ye Alisa Kaleta Chimpaka. Kombo mwana era Alisa Kaleta Chimpaka. Yayanga na otatonete. Moi là, je ne suis pas dans des tâtonnements. Je frappe. Jusqu'à na beta penda ba balle réelle coucou. Ezo kote vanda. Aya wanga na sko aya wanga na Alisa. Alisa awanga na Alisa, c'est sa fille. Moi ana bota na Suisse. Comme on a Alisa Kaleta Chimpaka. Siko era Chimpaka Kaleta Bongonda Arthur Eraste. Era mama Kibula. Era bakombo ebele boye. Makambo deux fois zela, deux fois toza déjà na joué kikite et deux fois non na komi. Ngana essaye bino era na zana na kacha biographie. Yango na bina ki na deux sujets. Na sujet koto ya ba warrior, ya papa edi ba diata. Batu batindelinga ba capture, oh non, il faut ba beta Chimpaka ponanga. Nazo éclaircir sujet wana. Je pense que nous avons quelques personnes. Na bateau, moi na kacha vidéo wana. Et na bateau aki na kacha vidéo wana na oyamba bango na live nanga. Na mi tu na siko. Na ko kabolango te. Chimpaka to sala ya part. Papa edipe to sala ya part. Era yoka biloko na yo loba na pokwa, na yo loba. Après live, je pense qu'ata na 21h pour le na obimate. Era yoka biloko na oya nango na pokwa. Era kombo na e Eraste Kaleta Chimpaka. Na bana ndo msabino ba kombo na identité moko Chimpaka Bongonda Arthur. Muluba Muswahili. Papa ya era kombo ne nani? Papa azate. Era na soli na petite sœur nao. Na oya nango na pokwa. Na oya nango. Mama Cécile Kimia. Mama Cécile Kimia. Oza mwasi ya libala Mama Cécile. Nanenga fote. Mais lelo fo batu quand même baye baye. Ozara sponsor ya Erat. Nde toyo kaka. Soy peza bongo. Mama bale zo kufa Yesu Mama les okufa. Nana ba dossier o nazo tanga oyo yango na obeta lelo na pokwa. Mama Cécile Kimia. Mama Cécile Kimia nde na oloba boye bandeko no ba yebio. Nde na oloba boye Jona o a comprendre parce que yo ebisa Jona OK o soutenara era, oza partenaire à era, o sponsor. Mais est-ce que ça vrai? Mama Cécile osoma mwa mungu mama. Soma mwa mungu lelo. Pongane na zabo tension na nga emataka. Papa azate. Na ora 5 live na live ya bakamba falite. Nonsense. Parce que live era e munene makasi.
Maman Cécile Kimia, mobile na yo, ayebi ke osoutenaka era, oza sponsor na ye. Mais maman Cécile, faut ebisa père pe vérité, hein. Faut ebisa père vérité, bon. Eza makambu, mais na pourquoi, à partir à 21h, hein, maman Cécile, na olinga mingi mingi neti nga soki tension emati, na liara mungwa, na koka, to makayabu, moni makayabu ambassade, na cha yango na maite, kande eza na mungwa ndengwana, mona na odiokola mwa mukie na lie, na meli koka na lie, et ça mwa dosement de tension. Alors, na yebi ka na ote, mais, soki pe ozaka moko nanga, en tout cas, tchango ga mpandi, eh. Tchango bndaka mpandi. Donc, maman Cécile Kimia, na invité na live nanga, il y a 21h, ozala. Et ça important. So ipo mimoni na cheo na miniature na YouTube, olobika keze invitation. Na cheo na nenga mabete, na cheo na invité yo. Na kwa invité lelo batebele na live nanga. Lelo na miniature nanga na ozana mwa bilonge bele na YouTube. Na TikTok tocha miniature te, tocha miniature na YouTube. Donc maman Cécile Kimia, oromi mona lelo pena na YouTube. Ozala pena na minya. Christelle Tony. Oh, sous moi c'est à era. Christelle Tony, moi c'est à era. Mwani mwana bofinga azara so kizengi na France. Bon na ebite so mwana ngwa kizengi ya solo. Mais maman na ekomo na Christelle Tony. Maman na Aiden. Era, mwende na ebi bana. Era ba photo yo ye kubanga note. Era Chipaka. Oh, ngana Kimia. Rando ya résistance balela te. Koko ma rouge te. Chokwe linga ndengwa na te. Chokwe lingara. Donc, na kwa invité Christelle Tony. Na live nanga 21h. Na kwa invité Miss Love. Bana génération consciente. Era oyebi yo moko o sala na génération consciente. Basi abato mabala. Nazui matière esili ba odio robima ya dégâts. Génération consciente ekufa. Ekufa pona era. Miss Love oza invité na live à 21h. En tout cas, Miss Love, nabi Miss Love, Miss Dior te Miss Love. Oza invité na live nanga ya 21h. Mavero baza ebele baba maman bafunda era na Suisse. Era ebi pourquoi ba porter plainte na Suisse. En tout cas, soki nzamba sungi peut-être Mavero komata na live. Yo miniature te Mavero aza victime. Mavero minyate. Mavero ako matande na live a expliquer biso makambo era salaye. Pourquoi porter plainte? Baza ebele pourquoi ba porter plainte? Linda Kazadi. Mama na Alisa Kale Itachimpaka. Bon, Linda nako bengise na live nako bengise pété parce que Linda pas a victime lokanga na bino. Bon wani nde era finga bana basi. Omoni mwa mobali so azo finga mwana mwasi musuli banda. Eza conseil na opesa bino bato botala biso. C'est vrai que des fois bo s'emportera na ba sentiment. Omoni garçon moko alobara bien, bato batala kae et tout, o tomber amoureux. Mais au moins na misu no mona ke garçon wana afinga basi, afinga bana basi. Mais on s'est décidé quand même au chamutu. Oh mama passa mbote. Mama passa lelo penda aux top. Donc ndenge zalaka ngana saka matière en édifiant.
en matière à édifier, nazo édifier quand même, merci. Ok? Mibali obomona bazara na facilité ofinga ba ex na bango. Mukolo yo koma ex a ofinga yo. Mobalo aza na facilité ya ofinga mwana mwasi nyonso na nzela. Aza na facilité ya ofinga ope mwasi na ndako. Mobalo aza na facilité ya otombola loboko kobeta mwasi ya batu na balabala. Seka na facilité ya kobeta yo pe na kati ya ndako. Eza ba signe o biso bana basi to ignoraka. Mwasi ya era o natangi Linda Kazadi mama na Alisa Kaleta Chimpaka. O abengisa era na Suisse. Elle souffre cette femme. Na soli na ye na telefone ta unatanga ikombo na ye. Po ya ozala te. Bato batangeli bino ba ozala. Bangone na omacha bango na 21h. Je pense que na ba live misu na uto sala mikolo yo natanga ikombo a mwasi ya era. Lobi kutu na loba ye makam na ye. En fait, a éclaircir nga ke ye pas a victime. Alobi nga na victime a garçon wana. O maitanga na miniature pour rien. Na ofinga ma pour rien. Parce que nga na mema ye na poto. Famille na nge ye bate. Tokomi na poto. Na sali nyonso. Ndenge mwasi azalaka pasa na mobali. Era lingi kosala te. Era lingi ka choko. Era lingi via kipede. Era lingi kayute. Sa femme là, elle est infirmière. Hein? Asalaka, Linda. En fait, elle est victime. Era bando tali sanga ba pasi o ya moni na kacha libala na ndaku wana bazaki na era garçon très sale. A supporter a kisu na choix te fallait ba kabwana. Alobi ozo imaginer era za ofinga na nzoto na nga bomwasi. Bande komakam na lo beza pona o to sala ba compte à rendre te. Eza conseil na opesa bino bande onanga basi. Omoni soki omoni mobale ana facilité ya ofinga bana basi. Afinga na mwasi na ye. Afinga na mwasi na ye. So omoni mobale respectara basi nyonso na ya libanda. C'est que mwasi na ndako aza Jésus. Mwasi wana na moni tina na omatie na miniature te. Aza victime. Alobi. Nga na aki munene Sarah. Mais tina katisi estoma. Eza pona era. Era finga mwasi na sex na ye. Mwasi oya mata. Donc era photocopia mobala masoro makwanja. Photocopia mobala ya Chantal Bola. Kofinga mwasi comme pas possible. Comme pas possible. Oyebi mibali mibala mabebongo bafinga abasi. Ndo mona abasi bakufaka. Riti kendo pema ya. Kende na oko pema. Kende na yoko pema. Kende na yoko pema. Awa bapema ka. Kende ko pema. Omoni la majorité ya basi ebele leo na mabala omona baoki osala ba BBL mibali kofinga eleki omona pena mobala ofinga mama bana ye Luna oza toza awa te blokelenga batu nyonso ozomona batie photo Eritio bloqué bango na chaîne nanga nazaka na posa babone pena na TikTok te moi c'est YouTube donc bloqué bango ke bamona compte osute. Na ebite so oza na live nanga. Luna so oza na live nanga. Blokelenga batu nyonso ozomona batie longeriti o bloqué bango. O eza live aba warrior. Donc, basi ebele leo na mabala. Parce que batu bomona ka Sarah zoloba. Mais bino basi. Boyebi ke biso to souffraka. Mama lelo toko bota bana 5 na mobali siko mobala capable osundula ngana bana 5 aki osa pe vine na mwasi mususu charge wana nyoso atikeli yo
Biso nde to souffraka, biso nde to mema bana 9 mois, biso nde to riskaka. Combien de personnes ba mata na mbete hôpital po akemba mwana? Akembi pe mwana bimi ya kufi. Kanenga kufi wana na matanga, mobale makangu na yaki. Apesi pe makangu ne bizu, bakoti pe na voiture balongoli moko yo lali na malili. Donc biso basi o baza consciente. Il faut bannir ba era na ba communauté. C'est notre frère congolais, oui. Mais aza exemple était obino bana basi boko koma ba fan na ye, jamais. Soki mama mwana na ye moko abotisi ye mwana bosani ke mwasi sora aboti akoma mwa libumune nazo finga mama mwana na ye na sexe mama mwana na ye na forme keta munene boye na boye. Mwasi akio kati se stoma Linda kati se stoma aza victime siko ndenge Linda kati se stoma j'imagine kakufaki. Basi combien ba kufa na mabale omona ka mwasi a voyage ki nzoka kenda komisa la bibi la ko batama nzoka tamsa kenda ko ka ko telemisa mabele mobali ko fingeleki mibali ba bossa na même kende toza boye tango komi na zemi omeliseli ebana mito mabele etala na se baza ingrat jusqu'à ce point ya robosa na kelibumu na ndenge kwei boye pona sumbeleli ebana akio lukabano bana libumu pla mabele etelema. Maman zo souffrir na ngona ndako libala au sa nini namona epe babi na Grèce ba okatisa combien aki okatisa sans que rendre compte à inconvénient. Après quelques jours maman akufi atikiba na ye. Pourquoi? Papa zako finga maman à tel point. Nangana macha mwasa era miniature. Mais yemo waza victime non macha miniature ndeni. Yemo wakati si estoma likola mafinga era. Yangwano moni soki omoni mwa mobala ofinga mwa mwasi bo bangate. Abanga mwasi nandaku te. Do ba mafingo yako ofinga batwa. Ndenga sabola ba makangu nae. Mais Christelle Tony o mata miniature po yondo sa deuxième femme ya era o uchobota mwana na France. Mais muta memisa a kota era poto ye wana ba finga e obèse. Era finga ke obèse. Mwasi ya libumu munene obèse. Mutakoti sa o poto. Yo moko uti na famille pauvre. Bo uti mboka na mama na ona ndeko na mwasi. Bozoe bata vi kote ko banda kote ekomela te. Nde toza na YouTube na TikTok a mutu nyonso ana shebango. Ata boteka batu référence ezaki banani basara tola lopango na bango ngwana me bateka. Ba era bata na lopango wa famille te na mboko. Ke bateka ezate. Siko na place oyo uteleli. Yako sumbaka na basashe. Yako lalaka na basiber malile ezate. Ngunge pai. Ventilateur ezate. Ozo lalaka na bakarton. Mwana mwasi ya batalongoli yo Kishasa. Amemi yo ti Suisse. Ozo finga ye. Obèse. Libumu ekweya. Otindi eti ake katisa libumu. Ake okatisa estoma. Soka kufaki. Yo ingo sala vie na yo. Et Raza Moutouba si ba soutenir te dans cette communauté. Bato ba soutenir ye, bazaka bato lokwa ye. Soza pena mwasi, oyebi douleur na ba réalité basi bazo vivre na bandaka mabala o ba finga mara matin midi soir. Tu ne peux pas. Tant na yo ki fiwana, j'ai tout compris. Voilà pourquoi Era a finga basi. Bino boyebi Era te rabimi na Facebook a finga ka basi. Era uti Facebook. Abando finga ka basi. A finga abatu mususte. Era finga ka basi. Azui même technique wana. A koti nango lokwa warrior. Pa bandara warrior. A komi warrior. Ba warrior ba soutenaka e. Ya randa ba compte na ya finga abana basi. Alongwe warrior. A komi golo. Alongwe warrior po azelaki. Omo nenge Moïse Mbi ya bengisaka e. Po ya zara fruit ya ba vengeance abatu. Ba utilizara era omoni nde Moïse Mbi abengisaka e na église moi récompense azaoze la récompense abongo pa fali abwaka ya ta na concert ya fali a ferité ya et pas fali
santa tukutombele okokpolo lolo era zeli batafali babenga ye azeli babengisa ye na répétition azeli fala bwaka ya talibanga do ami longoli ake bwaka ngunda wari fe gaulois faire sans esprit ayambi lelo baluki faire te era za warrior taza gaulois te yaza derrière ba intérêt na ye ya lukaka batu o ba soutenir ye po finga ka basi arandaka ba compte na ye ale ayoko kosa kubwa ngunda gaulois asali combien de temps na ki gaulois bino mo boko na ba commentaire ba gaulois asali combien de mois na ki gaulois na ki gaulois na ye wana asali combien de temps po ani Gauthier c'est a changer double discours te ka era a utiliser ba fan affaire a utiliser ba fan affaire na ba guerre na ye loka pa fali ba beta ki e 12 ale azui ba fan affaire a tie bango na sima mukonga bandi ko attaquer fali azo attaquer fali po ebike ba gaulois ba soutenir ye mais en vrai aza gaulois te des fois ba choko ale mutandengwana biso basi to soutenaka ye omona pe basi so azofinga bozotia ba flair muta azofinga mwasi perrique pe boy so bolingi boyaka ba live botiaka perrique bien era mama no ana perrique ata ya $50 te perrique à $50 mama era za yango te mais azoyo finga ba jeune fille abatu na TikTok avant ya live botiaka pe ba perrique bien botiaka ba maquillage bien era mama no atiaka make-up a solo make-up penza koti na salon bien atie make-up comment ozo vendre batu ba illusion o na vie na omoko za na ba problème wana na vie na omoko so otali mama na omoko azo passer ba problème wana mozo ofinga batu na ba TikTok mozo finga basi ya batu boke bana ba garçon ba finga ba fille baza mibali te ata kitoko makasi ndenge ni ata matio mafuta tina mutema yaya kocha libaya te parce que soko che libaya yo go vivre misère koleka biso ninga finga biso na TikTok et rapide abimana ba pede ye moko pe ba bamba kai deux fois a jouer ba rôle tout na ba momi na kati mobile impoli ataza riche bo mekate mobile impoli na bandeli bien ato moni aza riche ko mekate ko yate okufa mwasi aza fleur mwasi akokaka barcelé te mwasi akokaka balakise défaut na ye te ke aomitala aomimona aza kitoko pa mobile ne me mobile na yebise po ani libumu munene boye ça choque mutu aboteli yo mwana oyo bane libumu munene obenga ye obèse so abota ye te ta mosu yanga se retrouve na libumu wana te so abota ye te mabelenge ekoya te siko era ofinga basi ti na niveau wana basi nini obozo soutenir era faut bozwa bakiti na 21h na invité bino mama Cécile Kimia oza soi-disant femme mariée oza femme oza mwasi mais o soutenaka era afingaka bana basi en tout cas mama na otchao na miniature na otchayo bandeko no bamona ndenge era finga bana basi muta soutenaka eza mama oyo mwasi lokwa biso mama mwasi nini olinga nde toza mobali na afinga kai to supporter te omonde toza boy nga batu bako finga nga libanda mais so na komi na niveau mobali na nga komo finga ma soro makwanja lokacheta libola pardon no yoka pasi moko na kobandolela na kokoti kolela te mais so bafinga na réseaux sociaux eleka mais mobali na yo afinga yo non oyebi niveau esalaka
siko mwasa era ye wana katisi estomac hein? Mama Cécile Kimi oza au courant que Linda katisi estomac Nicolas Mafinga era matin midi soir obèse matin midi soir libumu ekweya live à 22h. Maman, okozala penza na spécial dédicace lelo na live nanga et c'est gratuit hein. Ba dédicace c'est gratuit pour na maman Cécile. Maman Cécile Kimia. Ata mobali na yo au sepelate. Era. Génération consciente. Ça m'a beaucoup hein. Groupe Ekoufa, mais j'ai les audios malheureusement. Malheureusement, j'ai les audios. Alors, nalobi na okabola de live. Moko sikoyo, moko na 22h. Na 22h, na ko expliquer pourquoi non ya era. Eza Eraste Kaleta Chimpaka. Kaleta papa msusu. Chimpaka. Papa msusu. Bongonda, papa msusu. Eraste Kombo Bamba. Arthur Obwaka. Mutumoro 5 Kombo. Finalement, wana ba nationalité combien? Oza na ba tribu combien? Ponga na ebi Muluba. Papa Chimpaka. Muluba. Papa Bongonda. Mswahili. Siko Kaleta. Kaleta. Il faut na luka identité à Kaleta. Ils ont à côté ni. Bon, eza papa wana oyo. Papa o na suka a bokenda wana banani na mboko ni. Bolandaka papa o na Bukavu. Bon, eza papa Kaleta te. Po Kaleta pe ba Swahili hein? Na papa Kaleta Muluba na papa Kaleta okota baduchi. Oh, aza papa na ngate. Na papa Chimpaka. Yekutu, c'est clair à papa na otepo a bokola yo. Mobala mama. Okoti baduchi na papa Bongonda. Finalement, era papa zanani. Le nom de papa c'est qui oh? 22h. 21h. Tocha 22h, tocha 21h. Alors,